bolingwana ezanga nango biceps mais balobi ekangi papa na biso kachi kuna na poto tango ekangi kachi vike bolingo pe kuna zo sala mibali pe ya lokuta awangana na ena Afrique nazanga na mwasi te talaka jeune nana ngana mwasi te nana ngana mwana te bonjo katsai mwasi na zemi mwasi oka mwana kola siko ndenge nini mwasi alibanda ke kopesa mobali no kimia akoma doliprane mobali na yo dipyrone diclofenac akoma soki nani kisi su nini neti nga mamu nazaka nani zibu sibu de wana mama na plan na Afrique basi baza kabeza ki charge nanga devant Dieu na ondi matenga na papa na eto kabwani mais papa na ya boyinga sali bêtise ezali kamote menga na boko na nga nazo mwana ko aza ya bana na ngai akotsa mwana mbale basi wana pe bazali olingo boma papa ya batu poto eza mboka AVC mboka ba problème mboka makambe belé mboka moto yo kaka mbongo ebele baganyaka mais bango moko bazaka na bango na mbongo te po baganye mbongo wana po mbongo wana esilaka kaka kuna po asomba mwa lopango asa mwa makambo il faut asala ba technique ebele azwa mwasi ya malamu azwa bwe po réussir jeune wana ya 12 ans jeune fille ya 12 ans bombaka secret na motema po a libérer de pays na ye mama yo lingo libérer nini nga naza na vie ya bien na bala mobali nanga azwi charge nanga naza bana nanga 4 siko na minute nde tozolo bebe mama olingo créer famille nga pe na komi na posa bana nga ba ya poto ba ya na bango mama otie olingo tianga wapi mama na ngai mama réfléchir mama lobi jamais tozalaka ana poto na mwana zo sala zo peso ba rapport mwana zo sala zo peso mbonga kolia nyonso tu mwana bandeko nyonso bazwi susu libaku ya kolanda biso na mokona lelo wana ya biso mama lompinga mama love balobi mwana mwasi oyo atombolaka nzamba lola nzamba nguya nzamba bikamwa na grâce pe ngolu oyo asalaka biso po ete kolala kolamuka eza habitude te balobi a renouveler ka bonté na chaque matin il faut totombolaka ye tokumisaka ye parce que aza malamu aza bolingo wana ngape na moni yo na kumisi yo na sens o kitango yozo yokanga à tout moment ozolamusa na koyi kopesa pe fio histoire na biso na koyi kopesa pe fio makambo na kopesa pe fio yo ezalaka déjà makambo nanga gloire wana pe esengo wana pe grâce wana esalaka ngai ya kotombolaka ye kaka neka baloka gloire soit rendue à Dieu na lingara toujours na zongela parce que ezata ndenge nazala na kati ya plateau awa nazo sala émission oromona ba réalisateur nanga balobi mamu il faut na peso pe lisolo mamu il faut na sala mamu il faut na sala parce que c'est ça notre travail c'est ça mon boulot so ebino bo pesa nga ba histoire te nazala raté mona kumisa nzambe na bandeko bo pesa biso histoire on a nango lelo e uti kisangani ezande konde abenginga lobi mamu il faut to solola na yo pona lisolo moko boye na yoka ki lisolo o ezo betama bande konanga na za moto mona bosa la kezande ko moka benga binanga ya mamu yo lobai na biso obetela biso lisolo ya Chiba ou ya Belgique lisolo ya Chiba ou ya Belgique mendenge nini obeti yango te na obeta on tient vraiment na nini et puis les réalisateurs nanga déjà ndenga zana yo qui déjà Don Bernard akangi ngo déjà okangela Chiba ou ya Belgique maman faut beta po ba Jemilov na biso na to solo lango ba senga inga yango vraiment merci beaucoup et bandeko ya to solo lango balobi ya mamour ezana ba histoire mususu o beta kape kuna beta ngona Jemilov po esala bien po eza ba histoire mo ezala qui vraiment touchant o yeba ko toucher libota na biso binope to kene liboso bolinga to zonga sima. Vaut mieux reculer aussi pour mieux sauter. Ok, ça va, c'est bon. Na oye la bino pe ba histoire mususu ba Jemilov pe ba yoka yango ekosala bien. Bande ko mamour lisolo ngo ezalaki nini? Lisolo ezalaki ya mama na biso abota bana mibale mwasi na mobali et nzamba pambolaki mama na biso azalaki kosala bongo na aéroport azalaki hôtesse et nanzela na ya kosala ayeba kokuta na bongo na papa na biso ya copilote abane ko travail national et azo sala bandeko bakendaka bambandaka Bunya Burundi Butembo Bukavu bakendaka bamboka bakendaka Lubumbashi Kinshasa bakendaka vraiment bongo et
nde ndeko na biso ya mwasi mama na biso abandaki kosala et elle était tellement elle était belle et abandaki kotravailler na baéroport et na kosala na aéroport ndenge akokutana na papa na biso ya copilote bayaki kolingana vraiment alingaki ye makasi et na kolinga ye makasi wana ndeko na biso papa na biso mosala na ye esilaki papa tango mosala esilaki boyebi kaka makambo ya leta ntango ekomaka bakanga yo basala benda simba aye koyebisa mwasi abinga nde naza boye vraiment il faut nakende vraiment ngai il faut nakende na voyager ndenge naza boye naza na eloko ya kosala te fo natika yo papa otika ngai nazemi ye nini naza natikala kobota na boye abi fo tikala ngai fo nakende bandeko papa na biso akenda akima boyebi bapoto ya lelo eza ya siko bapoto ya lelo eza ya kala te oyo ezalaka difficile soki moto a voyager po abenga ezalaki mingi baposte balettre bacarte postale ezalaki mingi vraiment bapoto abongo na bapapa na biso bakenda kala babetela biso mwa lisolo yango baoyo baumela basali mpena vi na bango na bapoto ezalaki vraiment mwa bongo mama na biso bandeki kozwa yango bandeki kozwa bokola mwana kola 20 ans 22 ans papa vraiment mwana koli sikoyo papa na biso azalaki na meilleur ami na ye meilleur ami na ye wana nde atikaki mwasi na ye na maboko na ye oyebika nde ezalaka ke nona akei boye nazwa meilleur ami na ngai natikela ye mère akengelaka meilleur ami mpe yaka kotalaka bango mwana mpe azokola meilleur ami azozwa mpe bacharge mwa scolarité mobali mpe kuna azotinda esalaki mpe kenda baluka bazali na kisangani fo baluka moye babima Kinshasa mpo ani papa mpe na mobali mpe aluka bamasolo mpo ani asala bamakambo bina moko boyebi makambo bolingo bamekaka yango te papa na biso mpe na pota kendaki komeka bolingo ntango ameki bolingo mpe kuna ekangi ye oyo eloba papa na biso Jean Koubal abi bolingo eloko eza na bistepe te me soki ekangi yo kachi donc bolingo wana ezanga nango biceps me balobi ekangi papa na biso kachi kuna na poto ntango ekangi ye kachi vike bolingo mpe kuna azosala mibali mpe ya lokuta awangana na ye na Afrique nazalanga na mwasi te talaka jeune nanga na mwasi te nanga na mwana te bonjoka ataki mwasi na nzemi mwasi akoka mwana kola camarade na ye mpe bazosolola kaka na mwasi ajudaka ati moko mosusu camarade aye koyebisa mwasi vérité abemoi mobali nde ozomona ye boye aza na ye na mobali aa na ye na mwasi na poto ndenge ozomona boye mwasi abandi kolela matanga ebika mwasi alingana mingi alingana na motema mobali alingana na motu mwasi alingana na motema bolingo wana esalaki epasi camarade mpe bandeka kosoutenir ye camarade mpe azalaki déjà marié père de 3 enfants azosoutenir mwasi abi fo toyebise ka vérité ayebisi mwasi na ye fo toyebise mwasi mpe alobi toyebise ka vérité ayeba bayebisi ye vérité kosunga yango mpe ebongwanaki spirituellement elongo physique ekoti na spirituel na sens nga na olobela na sens ya bolingo spirituel na makambo ya kindoki te ekoti sikoyo na makambo bolingo ekoti na kati mape mwasi azalaki mwasi malamu ale bolingo ekoli bolingo ebandi kokola ndeko mobali alobi te omoi ndenge eza boye ye aza mwasi amasanga ngai tokoki kotia te ayabi obongo ye mpe kala nyonso tu mobali akenda ye kozwa mobali na ye te ata yo moko makambo oyo eza normal te ye deja ndenge aza na mobali akenda il faut azwa mobali na ye abukola mwana na ye ndenge nini ye obanda ofanda kaka na biso mwana de asi akomi mwa mama monene boye tozwi mpena ndako mobali abi jamai ozwa ndako tofanda na biso mbala azwa ndako bafandaka eye kosala ke mama na biso akomi na zemi ya papa wana ntango akomi na zemi ya camarade ya mobali na ye bamuleka na mobali fo bakima aye koswa na grande sœur na ye abi Apollinaire Bototi nde eza boye tosala ndeni botoli abi te mwe nde eza boye il faut kaka mwasi wana akima tala boye lokwanga aza Kinshasa yaka ya awa baya na Kinshasa bakepa grande sœur okoma bakopa grande sœur baumela kutu te so 5 mois ebele grande sœur wana kufa bavandaka kaka bongo ndeko mama na biso abota tellement
ana fille qui sangani bébé vrai chéri avec jamais ngana ko lexa vie na nganya suna kishasa te azu mwana na ye ya mwasi atikeli ye bébé na bango leki na ye alobi moni yo ningo zabwe na mokili onyoso baye baka mwana waza mwana yo baye baka ko tuteke ngana bota ponga ifo na région de papa na bino na poto papa na bino jamais ko ikolia mbongo wana ye moko ponga na kata ba musana ngali kone na ko rejoindre papa pe abengi camarade na ebisi ndenge nini boy ifo luka makamo mwasi na ngam papa pe kuna makambe ko mikobeba nango mwasi pe masa pa bisa bi aneza bo biso na to bota moyeke mobali na ko mikoluka yo kende poto boy abiso kata boko zana bino na libala te mais a offrir yo ta offre na bien na mwana po mwana pa za ko bika mobali azala bien isala ra passe moko boy mobali azala bien isala ra passe amona ka ke famille na ngezo souffrir en Afrique ngana za na vie moko boy donc isala ra mo passe yango ba mama na biso oyo boyi ki papa bota na mo Afrique a to za na moi de maman tango bustaka ta papa nan o dinga mwana atika bana batika la ka kuna bavanda ka na Afrique po ba mama na biso musubu za pena catch so kangi papa batu oyebite ke bana na ye baza na Afrique bana ye ba okola Afrique bana no so bazaka mabete po eza na papa mususu ne mwana na mabe apesa bana punition oui là on accepte mais za na batu mususu pe bana bala ba malamu ba meka pe bana te ameka pete ke auto banks do idée on a kutazala kana ngota teke mobala tika bana na ngana banks bana mobali nanga idée na pesa kate bana on pesa ba kola ba boza ba bambana note mamsubo vana ba pe distance miso pe bazana bana mabe ya bambanda o ba ozoka ba punition yango biso za to lobela nyonso to lobela malamu to lobeli mabe parce que ça pena ba miso ba mekelo ko na banks pena mona mobali na ngana yebi mona mwasi na poto wana banks mona mobali na akomisi eti na ngula po mona mobali na kende poto po ya zana ngulana Alexis akomisi na famille mais mobala boya yi bakabona mobali melobi tellement ngam na longola ki mona wana kishasa na yakina ngula il faut mona kota poto mona naza na poto mais yeli bale kufa basi baza abeza ki charge na devant Dieu na ondi matenga na papa na to kabwani mais papa na ya boy nga sali bêtise ezali kamuté me ngana bokola nga nazo mwana ko aza ya bana na ngai akotsa mwana mbale basi wana pe bazali basi pe ope batina kwani bazali kipaka kutu teka kipako kwa ta kutu mobali so bando beta tali so la bana tana ndinga vocal yo kutu beta mukara bande kona ngai mwana mbali wana bengi mwasi biso bikeneza bombali na boye bobabi abungu sikwata yo moko yo zana mwasi entel ndinga zana asafi azaki pe meilleur aminanga tozaka na bien to bombi secret na boti déjà tika ngapena kende po mwana ngapa zokola mfuna kende mama chance eko sourire eko kende poto bakutani na mobali tanga ko mobali ebisi réalité ebisi ndo moninga na za awa tata ngona ki poto tala makambi komelenga boye limbisanga mais na déjà na mosi na bana mibale na koki ko négliger yo te to uti musika yango na linga ki oya poto soki yo ko linga to vivre et dépendre na yo soki poko linga no to vivre te et dépendre kaka na yo mama fanda talika na Congo ba ebike na ye poto na ndi mobali na koma libale kufina bande la vie mobali binga na ko aider yo makambo tutu mobala solina mwasi na ina ndako abinga ana za mwasi na ngato bani na passe abi na dette morale moni mbongo na kimela poto cho mona za leste za mbongo na ye abanda ko sala na zoka mbongo na ye na yaka na ngo yango na bengisi na minute oyo foto tsaka makama mikolo po yebe azala libre po so to sale makama mikolo te yeba ko zala libre te tango zala libre te bando luka ngai foto tsaka makama mikolo ah oui moi si pe baso pa za so balimi mbali pa koti pe ndusa ayoki basali makama mikolo mwana mibale pe kote wana aye papa pe na pota komi na bana misatu mama wana pe azi position mama na pa binga na amuso elite ngape nane na zabwe na kolinga ka bazo ngaka libala ka boye buya bolea ka bazo ngaka mobana niveau na yo kuta mobali nanga nenga zaka na Afrique abenda kate ape ndazo benda aina tika engana au travailler match na ozongisa mobali nanga
bela bolingo biso toyebi basakisangani basa bamongo toyebi nde bakendelango atolo bela mambo kisite ya mambo normal akenela pena bolingo ena technique wana kenango pena papa calcul matadi azui mobali na ye azongisi pena nostalgie na love akala na ndenge bazalaka soumission azobetela mobali ne masolo abetela ko mobali nete omoni yo ozwela kanga mbanda omoni yo kutu boye eloko nesa abetra ngote ka kipa ko kolokwa ba mamu ngana otala ka objectif nanga to tracer ka chaîne yalo ba ipena nga na okipe ya nga azaki mobali nanga ngana okipe nanga te kiona betaka lisola mbanda onasa po basi musupe ba yeba raté baza wana ka so mobali a vivre na yo azana mwasi yo zaka tout le temps surtout so yebi ka ke mwasi ne wana za mamsu kitoko to yo lekie to mwasi na zabo ye moko pa ye ki mamsu asoli na yo po ozaka même mwasi zo vivre na ye po apeso pe moi valeur moi respect po za mibali musu ba kosela basta ba kama makambo po akitisa ne mwasi libanda moi motema moi si naza salité ta subaka te kaleso salité te soutien solo te et l'autre côté moi si naza moi si malamu mais asala ka bongo po tellement basi mibali déjà nzamba lobai na bango mari aimez vos femmes a piéger qui déjà biso basi pe sans que to yeba aibisi biso to za la soumise po yeba kana yeke mibali na biso ba kozana bango na basi ebele lo batata moko la Abinzamba yeba piège bino abi bozala ba soumise parce que so mobali na zimo sami balé yo moko yeba ke mbana na zimo sami balé soko lingi libala na yo okovana na yo poza mwasa liboso so ipo lingi na yo te okokende na yo yango apôtre Paul ayaki koloba na ye bongo po faciliter biso mais ça basi muso azana libala na ye mobali pe ya bato boti na ye obivaka na mobala bato moza tout to ko be ko finga mwasi andako na so be ngozo ya mangate kapoza na zoba na wana kizengi na wana eloko na wana na obetela bino lisola basi andako mususu na mibali na bango bakabwana te banda mobala yebiso na oboya mwasi nga bakabwana te bazaka na kisi moko bazaka na kisi basinya ba pacte mususu pe pacte te mususu pe bolingwa classe bolingwa mboka bautaka mboka babanda ko lebi kedi babanda ko teta ndika misusu pe ndenge ka lingela ka mwasi na ebo lamu mo mwasi na zaka nango moya boya mwasi na isati sikoyo yo ye na yo bazu apesi yo pe place oloza la tranquille okomaka kofinga bato mama wana joa ki sagesse alobi ngana ana posa na récupérer mobali nanga asalela ki sagesse alobi na ofanda kimia mwasi wana aye liboso nanga to na sima ezala oye na sima ezala oye liboso chance na yo po bato musu balobaka oki deuxième femme eza mabe oui eza mabe biso za ba chrétien to kondima ki deuxième femme te mais to bosa na teka na kati ya bible batomboli biso reine Esther azaki nani vache azaki na libala babane ko préparer to yebi pete zo pe kuwana ezali ba Mardochée mutu basalaki on to yeba ndeni po na tana biso ozala ite po to beta akali sur Esther boso ezaki ku monter po bango ba no sana roi so ezali ku monter bango bato basalaki yango po ba comme c'est Esther na place wana ke reine kaka agafe po ezala ba camarade mibali mususu balingaka basi ba camarade na bango te po moi sa camarade na bango za impoli moi sa camarade na bango za comportement abe mais tellement camarade na bango sa vana moi si na ye surtout bande on a biso bazo vivre na poto bande on a biso mibali ebele ba souffrir toi na moi de la femme maman changer ebele aba kozela ba super ebele ba kozela na moi on va pesa bango biloko eza na basi o miteme tout na libanda bazo luka basi o pesa bango mibali o pesa bango kimia okomona mobali na ndako naza na kimia te na deuxième femme ake kozwa kimia ona ndeni est-ce deuxième femme ana doit pesa mobali no kimia deuxième femme pena ko pesa mobali no kimia yo mwasi andako mwasi ba honoro deuxième femme ake pesa mobali no kimia na ndeni mutu musola ndanga loba mamu yebi makambo to loba makambo bato na alliance te na laksa bino na balaka na longola pona kutana kino penga pena ko kutana na un jour tu sola una mamu mwasi andako kama mtaza kimia mobali mwasi libanda te
siko ndenge nini mwasi ya libanda ke kopesa mobali no kimia akoma doliprane na mobali na yo dipirone diclofenac akoma soki nani kisi su nini neti nga mamu nazaka nani zibu sibu da wana mama na plan na Afrique da soko bena mutu ezosala pasi o nini ekene beta o linu o soki eloko obeti ta aleki sikoyo yo mtu vai na kati ya ndako ya libala ozoye botravaille match te mwasi ya mibala ye a soigner luki ba point faible à mobali ba point fort à mobali a soigner à récupérer mobali lo bobengi mwasi na za mutema ba zando ki ba chaki mobali na ngana kisi basaki bo yo moko za ndo ki vina yo moko vanti libala na ote opesi fungo la deuxième femme ya poeza na mibali nyoso tout te balinga makango yana mibali musu balinga te mobali musu kota mwana ba camarade ba célibataire mais ya za marié orphan na ki marié na ye parce que akuta na mwasi na mala mais so kuta na mwasi ya mabe osalani bopesa abiso conseil oko bala mkovana na mwasi oyo mwasi ya bala akovana na base ba célibataire te bon c'est moi ça célibataire kuta leki mwasi yo bali na malamu eza ne tana ina ne comité eza ba biloko to lobela ngo awa na Gemidor eza ba conseil ba pesa abiso pourquoi ba lobaka mwasi ya bala akovana na mwasi oyo a balate baloba ngona ba sens moko boy mais bokeba est-ce que moi c'est toi balate pour ça basi mso na libala mazo coaching et pas moi c'est balate moi c'est balate mto olika ke muninga na fana na libala maman ona ye alobi na ko récupérer mobali nanga na konsuelo ko nange koma yanga mama sali nyoso tu ayebisi mwana biso kutabota na Congo boy na bazo kipe mwana azui bafandi mwana wana mwasi na Congo bandeko akomi grande femme nzamba sungiye kandi ba parents ne bandeko tindele ba mbongo mama lingaki mwana ke photo de poso ke photo yeba ko yana leki secret ko yeba atira mwana na e avantage atira kimia afutela mwana enda kwa shera skipaka pena mwana na e et mama kuna pena koma na première dame confirmée moi suis na msusu atika le roi deuxième femme poza ki peka deuxième femme poye mtaza ki première mama fandi si pays na ebongo basola kana moi si wana wakuta na poto lo avandi za pena pays na poto pona yo ka batu mso na poto ki deuxième femme simbaka te na ba malili ya hiver na bani mais mama na biso afandi sango avanda na bango pe kimia boyo kakabiyoka yoka bande ona biso bokenda ka poto tango komi poto lukova na bato bayebi makambo kokenda ka mingi na bato bazaka plus vite a besoin te po bakotali so bango baganyaka sala siko baganyaka après combien des années yo komi ka lelo bako mola soki oh non Pablo mona malamu za mabe or tango za ina kin chéri bébé mon cœur oye na poto akomi Pablo mona malamu oh Justin Boula Justin Poani ozomo biloko wana nyonso tu mais maman na biso afandisa ki base na ye base evandi tranquille mwana na ye mwasi azokipe mwana aye kobala mwana koli abali akena leki na ye na ndaku leki na ye akoli akomi grande femme abengaka ye mama mwana na ye ya mwasi aboti bana mibali 4 kaka na leki na ye ya mwasi moko wana mama na biso na poto abengisi mwana na ya mwasi wana o leki na ye akolisa o yaya na ye akolisa abengisi akende poto akomi na poto atangi na poto problème e kokoma awa mwana na biso ya mwasi na poto azui mobali abala mama na biso alingi abima mama verdadère a se prononcer que yende aza mama ya mwana wana na poto mais aussi longtemps mobali oyo azwaki mwana na ye ya mwasi akutaki ye na mwana wana ya moke
adopté mwana wana et puis libota ya mwana mobali wana bayebi ke jeune fille wana aza mwana na bango na mobali na ye ya liboso bazalaki na bakisheri babotaki babombelaka famille parce que eza na bafamille mosusu balingaka kobala basi oyo babota te sikoyo mibali mpe lokwa bazalaka na bango kaka mayele so alingi eloko na ye aolukela yango stratégie parce que bandeko na biso misu bazalaka so mwasi abota balobi mwasi anaza na avance sa vie gloire au Seigneur lelo nakoma omona mibali bakoma nga lingi mwasi déjà bota nga bana bona bala ofozwa zemi po batebele bakoma kota ma oh Jésus Christ le monde en envers Genèse a l'observation nulle part au monde n'y fait beau vivre. Baba na nord bolinga ba kena sud baba sud ba kena ba ouest baba donc ozoluko kena over na place moko boza clair. Au mona mwasi moko aza malamu, aza na ba catégorie, aza na ba ponctualité, aza na ba qualité, ana grâce. Mais akutani na mobali mobo oyo, ayebi valeur na été. A fouetté dans le feu. Mais au moins mobali mususu azana ba catégorie aza mobali o basi ba olengela ayokuta na mwana mwasi moko boya fulu mama to ana mwana biso ba opesa yo bonne fête de la femme changer bandeko bana poto kutu bonne fête de mère on dirait comment nango air tout au moins la pesa maman bonne fête de maman bonne fête de mère tout le monde a la publication ba ça la rabiso mais au moins ba maman on a ba okola kate ah toi na mwana biso moi de la femme tozo lobela biso tozo sala pona biso maman tala likambu oyo kokota na kati ya famille oyo maman oyo abimisa mwana na ye ya mwasi alobi ah mwana oyo ya mwasi auti poto akeye Afrique et pas ya papa na maman na ye ayebisi memete ayebisi pepete abira ke na nazo ke na Afrique na keta ba maman ndoka ke ko betela ne maman secret ya motema ya maman na mwana na ye ake ko betela maman na ye na Afrique maman yaya ake ko betela ye lisolo ke ndo moninga mobali na ye na ko présenter na ngina bala bosa la facture yaya pe abengi maman na bango nyonso ayebisi eke mwana alinga bala na ndenge nini tango nazoka zemi na kisangani yo muto zwelaka ngai mwana na nga ko bala te ti vérité il faut yeba na ke na botaka ya za mwana na nga maman au réfléchir papa na poto ayebi kake no tozaka mibale na leki nanga oyo boti na poto bakisi siko lingo bimisela mama ke obota na camarade na ye lingo bimisela papa ke obota na camarade na ye mama eza na ba secret mususu okufa nango lokwa Hitler Jeanne d'Arc jeune wana ya 12 ans jeune fille ya 12 ans bombaka secret na motema po a libérer de pays na ye mama yo lingo libérer ni nga naza na vie bien na bala mobali nanga zui charge nanga naza bana nanga 4 siko na minute nde tozolo bebe mama olingo créer famille nga pe na komi na posa bana nga ba ya poto ba ya na bango basi ba université na bango bazo sa oh papa liboso sa autre vena papa na mais mi sa to batikali na ningi ba ya mama yo lingo tianga wapi mama lingo bimisanga nani mama osinisa kinga contrat o pona nini lelo mwana yebika nga mama na eti na koli mama likamango ni olingo salanga na âge oyo komi na ngoli ngobo papa na ngai ok koyebisa papa eloko asoma bobota na camarade na ye mama eza likambo esi ebombama nga moko mpe nakonisika aleki na nga opesaki ye mutu mosusu te opesaki ye ngai na ndenge nini il faut mobala mwana na ngai yeba tellement mwana mobali wana na poto asalaka aza garçon makasi oyo azo travailler dur mama na biso azomona ba super ekendaka Afrique epa mwana na ye lokola mama ye azwaka na compte ya meme mutu apesi nga lisolo abima moko moi lisolo topesa ngo mpe na théâtre
yo pesa la ngoka bato musuba kozwa pièce neto zala ba Patrice nginama ba komara filme nenge bazana ma musuba nenge zo basoko koma filme na ye alobi mama aboyi kopesa mwana facture abi mama nana na droit à la facture te mais mobali ya bato oya bokola ayebi pete ki azaka leki na nga mama esi otalaka libala zo yo moniki yo domina papa bonga mobali na ngai mobali na ngai ayebi ka mwana na nga ata pe ekoswa ye makasi te mpo aza leki na nga mais na ntango nyonso tofandi na ye mobali na ngai ami intime na nga nyonso ya nga apesa nga confiance vous pensez que secret ya boso lelo na yebisi mobali na nga ke mwana oya mwasi azalaki leki na nga est-ce que tu penses vraiment maman ke na kozalaka na place ta motema mobali na nga mama po no lingo fongola infidélité la famille ya mwasi ya mwana na yo mama po nini olingo kanga motema na nga Maman, pourquoi olingo salanga boye maman? Maman tiens olingo tianga wapi maman nangai maman réfléchit maman lobi jamais. Tozalaka ana potona mwana zo sala zo peso ba rapport. Mwana zo sala zo peso mbonga kolia. Nyonso tout mwana benga ko tina ba super. Yo moni ba super a poto pe ezaka ba super mamsu ya bongo. Bino kuna ba super eza moins cher. Aba Hollandais on ezo uta boye. Azo peso ba basé na place na ngai. Za na place na nga moko ifona lia na mérité mwana nga lobi mama. O monika no sana. Nengo pesa nga leki na nga na bokole lokola mwana ka. Mobali na nga za nyoso pona ngai. Soki kaka mama. O meki ko ose. O bimisa vérité ki yo botana na camarade na yo. Camarade mobali na yo. Pour lelo yo oboma papa na ngai. Camarade na yo na azali. Papa ya mwana wana pe azali. Yeba koma ko déclarer lisusu mwana wana yeba ye. Omoni compétition yo sali. Vérité yo lingo bibisa. Soki yo moni olembi papa na poto. Olingo songela camarade na yo po mosi na ya kufa. Atika la bongo. Olingo koma ko bimaka Afrique ndeko ke na Afrique beaucoup ta lancer bozonga na libala. Yango bo libozong sa mwana po libala na bino zonga pas comprendre bino. Mama nga na oboma. Mama so bomi libala na nga mama nga na ko boma yo. Po nga mobali na nga. Ata moni mpese na nzela. Ao voa o sa makam. Tanga ko ya yo betelanga. Mobali na nga so na ebise ke olingi omoni busoba omoni makamno a chérie omona pas bimisi vérité mibala bongo bazala raté mais maman yo lingi nga na betela mobali nga ke mono ya bokola za mwana ete preuve ane achana kombo na ye parce que na famille mobali na nga ba yebi lelo Afrique yo makambe koma ya internet yo tango makamona esala maka ezaka makambo internet te ezaka makambo ba live ezalaka te makambo ba TikTok eyaka te makambo nini te lelo lingyo bimisanga mama batianga na miniature na famille na nga ne mamu atie Gemidor TV na ye na sima yo po lingi batianga miniature mama mama ope mwana mamu abengi yo ezaki secret complicité ya mama na mwana opesi mwana mwasi charge abokoleli omwana na bana mukeba mama kala bayebe ko sokola mabele bezalaka ya mwana kufi atiki mama kufi beta atiki mwana ba sokoli ndeko na ye mabele wana bandobima mama yo bibisi mwana mwasi mabele amelisela oleki na ye mobali wana pazwi mama yo ozotala kaka avantage na yo pona mwana na ya mobaya mwasi wana azui mwa esi yo ozotala avantage ya mwana abokolaki otali risque ya libala na ye otali risque ya mobali na yo ayeba ke yo botaki na camarade na ye wana kuna deja mwasi akufa atikala na bana ya na ngona likama grave te siko risque wana nyoso yo moni na ote mama yo otali ka avantage na yo toi na moi de la femme maman s'il vous plaît olingo sala banglophone balba abomination
olingi oboma papa ya bato po to eza mboka AVC mboka ba problème mboka makambe ebele mboka moto yoka kaka mbongo ebele baganyaka me bango moko bazaka na bango na mbongo te po baganye mbongo wana po mbongo wana esilaka kaka kuna po asomba mwa lopango asala mwa makambo il faut asala batechnique ebele azwa mwasi ya malamu azwa bwe po aresir abanda ko avancer na vie ale yo mama olingi osala makambo boye mama bita nzinga mama yoka pesa nanu conseil na eloko oyo motema ya le boss de yo nzinga mwana mwasi alingi asala mobali ne nini ba mama poto mama Fifi Ochudi mama Annie Mbenza World mama Océan de la presse congolaise ba mama na biso mama Dolphine ma maman chérie Clarisse na papa Alfred na kati ya Canada lisolo oyo esala ndenge ni papa JKM papa Nestor na kati ya France mon manager Justin Boula parlement européen l'homme que j'appelle Boulachou moi na malamu Pablo Steve Dominguez mokonza bazombo parlement européen Justin Boula olobi nini na makambo yo tosolola ngo elongo na bino tolobi nini na makambo yo merveille miezi bolobi nini na makambo oyo etelemi liboso mama o est-ce que loko alinga sala eloko bien parce que biso tokolobaka il faut yeba za maman na biologique il faut yeba boye est-ce que botala ba sentiment to c'est la sentiment te oui vérité oui eza vérité mais boyoka ba eza bino que vérité mutuzu eza ya koloba te toute vérité n'est pas bonne à dire vérité blesse la vérité blesse malgré que la vérité reste que la vérité awa mamura bona nga na bona nga ngai na bona nga c'est likala leo nga na boyi na deje momoti nga na boyi na lobi ba koloba ngote etika la bongo mama atika kolukela mwana po mwana zolela azana fidélité na mobali na ye akosa kutuke papa ya mwana wana kufa na ye boye famille na ye ba yebite mobali pa mwana ki on s'attend bien parce que nga famille na nga balinga te na bana kosa pe mwana nga malgré balobi que non on ne tokosa ke bimaka na posa mais elinge bima ole bima na ndenge ya ngomoko vérité eya mais mama ye moko likola lo koso aposa dike atika ki mwana na ye wana a éduquer leki na ye a éduquer ne azete o pesa éducation kasi ngam na éduquer kayo so na éduquer ko beti ngo pesa leki no éducation bande kwa mamuro ezaki ona yeki na ona mukona lelo bande ko lisolo oto sunga ndeko oyo po mama boy mwana mwasi ne tozoloba boye akozonga poto mama lobi fois loba vérité siko mwana ye moko abandisa mwana na ya mwasi ayebisa vérité ozaleki na nga ya mwasi to asala neti ndenge nini po nga ya mwana komeka na makanisa bongo na lobi ayebisa ka vérité ke ozaleki na nga wale ki na tala mama na biso a commettre que erreur na camarade papa mais yaro mona zo compliquer facture parce que moi na comme mona skolo ko la mama na ye bazo compliquer mobile na ye balingi opesa mobile na ye facture que oh don de Dieu njoka ndeke mama aza ko lingane mama na enda sala facture mama sala facture ndenge bosaela kingai soki oboyi na kozoka facture bosaela kinga na balisi mwana nga parce que il faut na sala bongo parce que papa na ye wa bokola papa na ye biologique il faut sala facture. Pourquoi facture ezo umela? Mama lobi soko meki ko sa facture na mobali noko muna. Mabele ko yamba biso mibale. Mwana pa lobi mama mabele ko yamba zonga na oboma nde pona olingo ma papa na ngate. Na olingo ma papa na ngate ngana oyetula yo ava yo yetula nga. Ngana oyetula yo na oyeba yo mama va yo yeba nga. Bandeko bisolo mamura ile biso ya mwana Fani Mbala. Mama Espérance Mbala, mama Mokonzi. Espérance Matungulu, maman Mokonzi,
Fani mbala tana okotsa mama na buzoba na yo mbala yo za madame mbala mama za madame mbala te mama za Espérance Matungulu vraiment nzamba lola aleka na kopambola biso lisusu apesa biso susu ka sagesse pe intelligence ya koyeba kosala musala malamba ndeko ona ozela nde ba opinion e utepa na bino numéro na nga eza wana devant écran benganga zala wana lobelanga benganga ito solo la yango ensemble yebisanga ya mamour boete les suprêmes na pesi bino bale bana to solo yango na pesi bino bale pourquoi pas entre nous to solo la yango ensemble na bino vraiment les Mbappé de la RDC na pesi mbote bisiko zali Serge Amisi nzamba lola azala na bino abate la bino bisika bozana Congo Kinshasa mama Florence alingi bino mingi Pape J la réserve de l'Éternel nzamba lola apambola yo asala biso toujours bola mundeka to yo kanaka les vieux lompinga biso na famille lompinga na lingi bino mingi que le Seigneur nous bénisse tout monde na biso na mikolo koya ciao.